c'était bien. Oh. Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, ce que Mélango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on me dit, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans d'autres. La Maxi bien-être, il faut soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia. D'autres, Kolongono. Et ça les produits. Oh, ils ont comme lama. Pour la bateau, ils ont faible. Ah bon? Maxi bien-être. Alors, on fait ça en force. Il y a pour piquiliti. Il y a pour pick-up. Alors, ce qu'on met maxi bien-être. Il y a un monde qui a un na mutuka. Na minu. Na bende balé na minu. Na bende train na minu. Petit simoki. Na yamba avion na minu. Petit congolais. Na. Oui, chers amis internautes, vous autres à la bichou à travers le monde, né dans nos sagibino, que les lots aux salarka à Tours, il y a différentes maisons, différents endroits, pour nous récolter, histoire, il y a vie, il y a tout, na émission na biso parle nous de ta vie, et ça, la maman moko, né na sagibino yo, à l'anda qui peut émission, mais à na Congo, et marqué qui est comme on a histoire, il y a des comme on a moi soit les canaux qui faiseur, na vie à roula la libanda, il y a kindumba pour que les lots, nous avons kangola nenga kangola qui est à contacter qui biso. Et au moment où nous parlons, tous en la résidence naïe awa nanda kunaye ayambi biso par rapport à l'isolo to solo naïe lelo et c'est sûr qu'il est pas dans la likamo et comme elle na vie à l'écana étape mo oyo ezaki difficile pour naïe na etali libala naïe yangwa lingi lelo à partager les biso expérience ya vie naïe à partager biso solo naïe pour na kolakisa bonene ya nzambe à combien tant nzambe a kotaki likam naïe et neni à sa sortaki plus que vainqueur et neni nzambe apporta qui délivrance katikati ya vie nae tanga banoko sela nzambe tena tanga komi ko sela nzambe nini o nzambe apporta qui bonaye ne yango to yambi lelo mama na biso mama Berly bonjour vraiment mama to sepeli ko yambayo na lisolo na biso lelo. Je pense que histoire vie nae ezali témoignage munene pour na bato belé ndenge to sola ki nayo ndenge moko zo ki peut temps ko raconter nga cher ami internaute une émission bon a de temps en temps tant maman robeta lisolo to bano mema bino sur scène pour to rendre histoire en plus vivant boyi ba pena ndenge le Cameroun ndenge le kaki to zo ki acteur oyo ba tourner ki histoire yango et puis tant to zo sola na maman de temps en temps bo ko bano mona ba image bano des fois qu'on interrompre selon la maman mais ça juste car rapona ko rendre histoire ya maman encore plus vivant na bino bat boza kotalango maman Berly na nga munayo maman d'abord boni libota to moni ndako kitoko makambo tozo le kabia oui makambo tozo le kabia sepeli ndengoyi awa pananga na yambio ngana bengisa ko po ya na raconter masolo ya vie na ya libala na ngai on a bien sécurité. Ninge maman le bébé série biso pour ya ko rencontrer ya betela biso lisolo ya vie na yo en tout cas des penepsa ko que tous vraiment intéressé parce que tin émission na biso ngwana masolo eza ko édifier bato expérience à vie na yo édifier bandeko bato tala biso d'abord avant tout bana lisolo ezala bandeko belé bazana ba problème en ce moment na ba mariage na bango ezala mobile peut-être mobile azana ba problème peut-être moi ça na ba problème bandeko tout bazana ba problème na ba foyer na bango na minute na kati ya mariage et message ni ko bisa bango na fo beta biso sur la vinale. Bon merci beaucoup ngai soki nazolo ba mingi surtout pour na ba mariage to libala et na côté ya bandeko yo bazana ba pour na mariage na bango que libala ezali eloko moko babundisaka ngo makasi na vie libala ezalaki eloko moko apetete libala bazwaka ngo facilité libala eza etumba munene biso lobaka ke libala ezali ekolo oyo ya mwasi ya mayele nde amemaka ngo so za mwasi ya mayele te okobala te mpe okotikala komela na libala te yango moni nabengaki mpona explique d'abord vie na ngai komanga na kota na libala ndenge nini nabala ti ndenge nini nakomi lelo oyo nini eyelanga ya mabe na ya malamu na nzela ya libala yango na benga bino nazo te surtout bandeko ya basi o baza na kati ya libala bazo bundisama libala babundisaka ngo makasi mais kotalela ngo na bonzoto te libala talela ngo na nzambe libala associé ngo na nzambe nde wana ko réussir soko salia ngo na yo moko na ndenge no ya bonzoto ya bomoto okotika ko réussir te pe okotika ovanda libala te
c'est que libala pour réussir na libala il faut associer on nzambe ce quoi associer on nzambe ndi wana ozali mwasi asolo pe ko bala ko mena libala ko pesa pe témoignage netinga na opesa lelo poto so na mama bien na moni que scapel na zamo musika mama na préféré na va na pemene mama pour que to meka vraiment ko solo la bien et singel ngana va na pemene mama pour to meka ko beta li solo vraiment ndenge et longo ba mi mama vraiment merci pour le message na ba femme mariée tout bazo bondisa na mitu na bala na bango to ba mama kasili solo ya vina yango ezali nini e komela kio oyo olingi lelo partager na bande ko to bazo ta l'émission na biso nalingi naloba sur libala surtout mpona ngai moko omoni tolobi ke libala eza etumba libala babundisaka yango kaka ngai nabundisami makasi na kati ya libala na vi na ngai na bomwana na ngai tozalaki na mobali oyo ngai naza na ye lelo mobali na ngai tata bana na ngai tobandaki na classe na école humanité Ce qu'on permet, on a juste une minute de solo. Une minute court de Jessinga va telle juste une minute. Love, tout est la salle qu'on a oublié l'eau, t'es bimi ou anzo landala. Dans le problème, il l'eau bacas. Peut-être la salle est mieux permettre d'accorder une minute de solo. Pas de problème, ne traîne pas. Ok, merci. Baby. Love, comme vous l'avez dit, ou bien un baby quoi? Bien encore baby parce que aux arcs important pour nanga. Donc on a vraiment bien berli trotté, on a comme bébé nanga bébé. Et on a bien encore baby. Ok, c'est un peu important de discuter sur ça. En bref, faisons le bien. Bon, berli comme on dit, bien comme on bien. Si vraiment tu vas dans la yo, la monde a salle. Na tunda mana sengo tunda mona kayo le jour où il y a la classe donc nazalaka vraiment à l'aise nazalaka vraiment à l'aise moni na salle ba fi boza ebele mais mutema nanga ebetama epa na bango te juste ebetama epa na yo donc yango wana donc alingaka uzala oyo ba peut-être lobby na obenga mama ya bana nanga yupe na uzala mobali ya vie na boité mais tu sais les vieux autant nga pe na zotanga nous moi ça vie na ndenge depuis que tu sais les ceux qui na direction ba okike biso mbale to mais bon renvoyer biso olinga venir na biso zande vraiment moni bolingo peut-être onga na oya nango envers yo ezate ke bolingo peut-être y école ou comment non naza pour ça que non tout bengama papa na maman ezate ke bolingo école tous même on ti banda peut-être ça la on nene école tout ça la on libanda bébé s'il te plaît vous avez lumière à bon moyen surtout pour moi bébé la zoro lumière moko za quatre ténèbres tu es la lumière de mon cœur mon chéri s'il te plaît accorde-moi même une chance de vivre na mon présence na yo na santaka lumière na quatre ténèbres. Ok, merci. Tu me promets que tu ne vas pas me faire du mal? Oui. Pour tout ce qu'à une école ou tout ça futur quand le lobby. Donc, vous allez jusqu'à Liwande, beaucoup Kabolanga, na koko salon ma bête bébé. Ok, merci. Ok. Trouve-moi non, chérie, s'il te plaît. Allez, trouve-moi. Son père. Et tu comme la 6e, tu as eu diplôme ensemble. Tu as côté université. Université. Tu as aussi gradué.
Et quand la télé a projet, Bonjour, Tati. Bonjour, Daddy Bonne. Ah, bien, Tati. Bonjour. Ah, bien, il est bon. Ndeni bakube l'équipe bien. L'équipe bien, Tati. Ngapela osa Thompson ebe kalatiawa. Groupe choc ekoya. Si vous sentez bien. C'est quoi ça fait bien? On va quitter on kangi on contre mire makasi. Non, il dérange pas. C'est bon, yo, fan de thé. Yo? Oh, les cambazo. Yada diwala ni zuwa. Na ebi ebino bolingo mtakota kate me wana saka mningana. Ah, Tati. Ataza yanga. Ngame maki toujours. Na bilengi. Dans un rayon, quand t'as dit non, oh non, mais bon, c'est bon. Mais oui, mais toi, tu t'as remarqué. Même pas, merci, Guérayo. Ah, il a mis au film. Ah, c'est vrai. On va ça la race. Et il a continué la licence. Il a continué la licence et ça l'a quitté. Pour la possibilité de sauter. Papa a la possibilité de foutre la pinzate. A vendre pas tata moi sinangai. Tata moi a la possibilité de foutre la ngai ba classe. Et na vanda ki bongo na suki bongo. Il a continué dans la classe. Déjà peut graduer na moi c'est déjà ça va. Na suka ki na kana graduer na vanda na kana ndaku. Azolo kakaba misala ni na kosala. En tata mbali pe a continué ba licence à CP classe. Aussi ça si tu as en contact, tu as bien. Si ayokende matadi ake matadi azima msala moko nano azoluka luka bongo azobundana tozobengana kaka mwa ba mikande ba lettre tozokoma ba nini tozosolaka na mwa mbongo muki aza kozwaka kuna ngape na vande pa tata mwasi na ngai ti papa botie ayekoya ayebisi eke na mona société moko bazoluka moto bangager bato abengisi Bana yaza yi ana kin. papa ni na matadi ye moko pe azaki na matadi nga na tikali na kini ye na matadi papa na lukele musala akepe bangager na place moko bien ya munene ya bien fonction ya kitoko na musala va bangager ba proposer que avant biso engager yo obala uzana mwasi nde biso to ndima siko ko pesa yo musala soki ke uzana mwasi te en tout cas ko simba te responsabilité eza awe bonka mwasi azala so mwasi azate moyen to pesa musaliza te atali gauche droite akanisika ngai na Kishasa ayeti na kini epa tanti na ngai place nga za ko vanda alobi asengi. Bon, merci tata moi aussi. Bon, nayebi ke makambo na oloba esalaka pena te ata soki oyebi nga na bomwana na ngai ndenge oyebaki jeunesse na ngai na ndenge na 6 classe na ndenge na keba matadi ndenge libala na biso na Berlin ndenge tozwaki bana mike tokoli mais j'ai un problème c'est un peu sérieux tata moi aussi tant qu'humain na ba classe na tangi na monaki non na kosa yango mpe na moi kinoiserie tant que pe kinois mais comme ça ma sérieux faut tout ça qui est sérieux na kati donc tata moi aussi je sais que ça le passe mais o edengai eza pour l'avenir ya ngai ya mwana na yo et puis ya ba koko na yo donc tata moi ce monde ba geste amekeza la déjà sur moi quelque chose na habité sur ya la xara yo na tinda moi bloga mkemke pour na la xake bolingo za moi si na ngande wana à partir ya wana tata moi si fonction nga na reçu on a pété na bande kusala to bande préparer mariage na biso malembe lengongo koka na sisi makambali bana elo na usenga pa na yo yango wana tata moi parce que ngani déjà tout solaki apesa nga feve tsalika makambo yo yoka soko kondima problème yate surtout ngami tuke matadi pour trouver makambo susu mzima miko Papa Daddy. Nazo kala na ko bengo ya Daddy selon taille.
mais lelo tayo na kokobenga su ya dadi te na komi papa dadi po taye se emati papa dadi badefisaka nde elamba sapato bongo tokomi kodefisa mwana kende nano libala ya nyongo papa nanga nayebaka obanda bomwana namonaki oza avanturier te mpo na ta nyonso bozalaki mwana pa kokai kobeba me bosi isi baklasse me nayebaki ke papa moko papa dadi okozonga na ndako na nga eza mpo ndeko na nga mobali asepela berli ozomona mwasi na yo oyo mwana moko ya mwasi ya ndeko na nga ya mobali sikoyo lelo papa yo komi koya kosenga berli tolobaka ya nyongo mpo oye ata na eloko te napesa oye ya nyongo nakoyebisa ndeko na nga mobali nini eske famille nani akondimela ngai papa tata moi somoni ya un problème c'est quoi moni tokoka kosala ngo na absence na bino tokoka keka biso to voyager na biso tokomi mpe kovanda kuna kozwa tozongi mais bili tosala ngo d'une façon officielle oyebake mwana na bino eza neti forme ya présentation lelo ko se présenter mais en attendant na vanda mwasi esika moko to bando so bakiti biloko biloko banzunga mama famille mama boka malem je crois ce qui musale ekena ngo bien na kozong sena kisasa aya usenga déjà parti to ba biloko ni to kongo bando so en tout cas pas dadi pona nga penda likambo oyo nga naza nga d'accord te mais nayebi ke ti yo okoma na esika oyo seke bosi bosololaki na berli mpo ata nalobi na minute oyo nakolonga na nga bino te mpo ti okoma aoloba yango seke bosololaki mwasa mobali mais papa na ngai tokoki kosala ngo nga mpe bosi bokotisingaka na likambo yango na kopo bino bosali oyo nakomi muta misato papa na ngai okodecevoir ngai te okotiola mama tata moi si t'inquiète pas nayebi sotalaki serie na ngai ti lelo nakoki mpe kozela mateki na basi bazali pourquoi natiki basi kuna na kolanda ye parce que nalingi kimi ezala mama naboyono azwi vi alapi mwana bata alekisi mwana na le banana bon c'est pas bon yango moyonga bino naye na kisasa mwasi na ngai ya vi mwasi na ngai liboso ya vi nga mpe mobali ne liboso ya vi nayebi te soki yo sasala bamavwanga kote mosu me ngai mpena mwasi na kaka moko yo papa nakokanga mpe motema mingi te naza na posa kaka ya bolamu yango ya mwana na ngai soki nakangi motema makasi makambo ekoko kosimba te ekezala mpo tata mwasi alobaki azongaki boye berle ebongisaka bilamba kasi natala oyo nini nakoki kopesa ye komsa kasi bokende kaka papa nzambe apambola nteke batata mwasi naza kobisheka na bondela bango bandima nakende mpo ye azwa mosala mpo soki azwi mosala ndenge mpe na kozala bien nde akoya mpe kobalanga malamu eto oblige tata mwasi bandimaki ti tokoti na bis toye matadi tokomi na matadi kuna tovandi première mois bafuti ye na tuni ye sikoyo toluka mwa ye tokende kini c'est-à-dire na kinawa yo convaincre tata mwasi ke bokende matadi pour que ozwa mobali azwa mosala mobali mpe boke mosala na pas zwi ntango azwi mosala premier mois bafuti ye me mamba libala ekomi lere bafuti ye na tuni esiko tozonga kini mpo na libala nini tosolaki na baparent aboyi alibi te tozela nano deuxième mois tozeli deuxième mois na tuni ye lisusu entre temps le tozela mpe wana zemi mpe ekotaka te zemi ekoti naboti mwana liboso naotia eka makelele lokola naboti mwana liboso tozonga nano mpa baparent obala ngai honore maloba na yo oyo olobelaki baparent na ngai o te tozela nano zemi ya mibale naboti mwana mibale maltraiter nga boye kotortire nga boye nakobala me soit posé dadi boni ko dadi oza posana koma koko po yoke pesa mwa liba na famille na ngato nalobi j'aime la paix et la tranquillité ezala te dadi pose mais tu n'expliques que que bientôt nous allons quand ça moi bon moko boy na ko na yela solo surprise to ko so mo ni ezala ko so to dadi bongote dadi yana bino ndinga zana yebi aswanga na ndenge nini abadani ozela posta poste so zwaki azwanga
nyongo ba tata moi c'est beaucoup. Dadi na ça va dans secret. Yo ça va dans secret, vous avez secret. Allez bon, baba là. Dadi. Vas-y. Dadi wa no. Mais pas on va nous rebimer ça pas secret. Comment on va rebimer papa? Eh on me rose na raison mais tempo so lobela. Ata yo moko. Elle ka malibala basola ngoma lembe. Lu jeza kanda. Oui na minto ta moi ça da mena. Yo zo lobani. Yo za le kamaro lobala ndako. Kalso na sombaka. Moyen de corps na sombaka. Oui, mais non, tu as dit dernièrement, j'ai eu peur. Tu vends les sous-soutis, moi attends les sous-soutis. Ah, papa, tous ont kin. Zemi, na kachali. Moi, na misato. Moi, na sala, izate. Tu vends na bisoka bongo libala moko babala yote, basala yolo ko morote. Tu vends na bisoka. Mais mobile azo sala place ya bien. Azo zo pembongo. Bakamunyo so ko bala bosani. Onyo so pometa ki ba parent nanga abosani yango. Tu vends talaka na yo ko bota bana bakomi ebele bana misatu. Nga moko na kati ya ndaku nazana moto akosunga ngai te mboka musika nana kotokelo mai nana kolamba nana kokende wenze nana kosokipe na bana nana koskola bilamba nana korepasser au mieux retrouver ka yo moko na bana na yo na mobali na yo ça dit na matal oza na famille te ndeko ka mobali na yo na bana mobali na bana na nga wana famille bandeko bazana matal batikana bandeko na ngai bazana kisasa et ba famille ya mobali bazana matati nga kuna nazaki kanga moko famille na bakisaki zaka bana wana misato na botaki na ye moko et après bébé chaplo on allait bamba na profiter la guitare pour coach yebenga benga ngai abidadi toujours ça entraînement suka soko goza bon na milela déjà pour après l'entraînement. Moi, je suis parce que tu es bloqué. Mais oui, la monde est comme Kindoki. Depuis, oui, normalement, comme on t'a ma s'il te plaît, chérie. Normalement, on t'a ma non, parce que tu as tellement émotionnel au-dessus de l'autre. Les balles, au coup, ma bloc à rouler. Au-delà de barra, toujours état. C'est trop. On a besoin de mon accepté. Tu pas dans nos débats. Malgré ça, mais il y a un midi à la bouton de l'alité. Il y a un pongit. Tu as une bouton de l'alité qui dérange. Tu as récupéré ta pongit. Bernie, moi je vais éviter la discussion avec vous. Tout heure, tout cas, lambaka na makala kokota na kwa ndi malgré ça mais eux dans matengo zana ngamo bana nazo ko kipe na bana boni boyeko je lui pose la galerie comme on va dire na suka longa kuna dadi na bomisa ngai dadi ko la ma no tela mena ngaka basikle kwa nini dadi oui mon mosala ko na ngate leki no azana kaluja so na yebi seta kaluja tada siku na auto ko sa kaka zo pona ko asala mote na oso kipe na bana ngamoko na lamba na sa nyoso ka ngamo dadi est-ce que na na bonne âme na na bonne thé ata bobota tango yeko na maka vante na ite so yoko la ndenge so yoko na kolia retard na vie ngana kola bongo te na kola bongo dadi na bikono ko lamba retard ko lamba dadi oyebi ko kola na ngakolo ko déborder te dadi dadi yana ko mo déborder ko kola na bien la cuisine ko to so ko na niveau ni kana ba retard ko so na retard dadi ko mais ko sa ni ndako kibeza te esa nini ndaza ka pe nini ndako zaka ebwana ka David zaka na namba pate mama c'est quoi ça ko ba ka bo sikela gâteau mama oyo siko tuta likambute tala atuna kalika fanda sudai kama tuna te ndako za mwana nga na tuna te la nini osa mwana nga mama ni mwana bota yo oyine mwana nga konda alilesa yo abo toto ka biye boye alipola balaka yako telanga ngo boniko yoko vo mwana nga ndaza boye donc comme ka secret na secret est ça normal boniko mama donc zela malembe la bota ya nyoko na ye Dadi bloc est comme l'ango près maman le vieux là maman bota yo ali poma la funa dadi mwana nga so boni mo été au boyo bengani yake donc tu voulais voir l'accent na pesa ka yé si on va n'excellent avec France en tout cas on va balayer été quand blandido que c'est na Naideni lepsanga mama on a kitoko azaki kitoko bisala mais ko lamba na mama toujours en retard
dernièrement là l'autre ndoto tata mwasi na l'autre si ndoto oh yo libalo na kokufa kana kolemba yo moko loba ya kote yo te mdensenga mwana ngai dadi na loba kina maman chaque jour na melaka secret eza normal yo eza normal na pas eza normal ah boni pe boyeko be bima na kende bima mwasi mwana ngai so dita mwasi mwana bima na kende banda boni ko ta ko fe ni bombe mwana ka moko na mwana na presa kinya au mwana ndo kita ko lebla malewa kita ko lebla malewa oh mbele ko permettre mwana oui ça permettre moi ve ala ndako na yena mbosi na yeba ka aba ko la mate ali ko la mate so asani ako fa ala ma ka to la problème. Et après leur aller ba gâteau na ye avant dit tipo ko ditela na olamba na bondeli kaka ntange mbaye nanga ali akaka muni pe ali mais ko laisse ya mala mte po appétit et ko za souté moi pe na sala autrement ezate parce que bana baza mike na pe na mto osunganga te. Et après aki msala chaque fois ya 14h wana ali na ba gâteau na ba sucré donc ça dit je te comprendre maman bien. Et problème aux amis on a foyer na yo na mobile na yo à part que mobile a honoré yo na famille et ça que mobile a bandro réclamer yo au bel sablo ko retard et nsoko akuti blo retard amelara ba sucré et après ça qu'est-ce qui s'est passé et après ake musala jo mususu ake musala okoma komi na musala ka boye na yo ki ba bengi ngai o mbani wa piquer crise oh a piquer crise mais alamuka ki bien asaki malade te le hoté na lundi na komi na kuti mutaza ja hôpital l'hôpital nini basali ba examen nyonso ba kuti aza na sucre mati to ya sucre mati makasi babandi opesa bakisi wana ti ba trouver que ça ne va pas aza déjà diabétique parce que to ya sucre likaki makasi ako déjà na catégorie ba diabétique et dérangeait ki ngai kala te ma bokilo aye ma bokilo le raye ba yebise mwana azobela tout mwana azobela nini o bakuti na sucre mati makasi ma bokilo ayo kita yembala moko epana nga yo mwasi mabe yo lambaka te mwana nga lera miko amela mikoska ba sucre na ba gâteau ya sucre Jani boye mbaso ay biso lika non ni shima na ngali kaluji mwana ngai na waka pule mama yi kisa nikona expliquer boni boye o ezaki ndoko za bazaliwa mwana ngai blendo za bazaliwa mwana ngai dadi kaluji mwana ngai na bote binoka mibale ngata za binoka mibale obike yona aza déjà ibembe ko telema est-ce que yebiango ve dadi oui akomi diabétique oh maman yena sa base nango parce que tandini ba jimo nanga melaka butu moyi tongo poko kaka ba sucré le mwana akomi diabétique na bote nanga mibale Bernie oya kana pia mwana wa lukandini oh Seigneur Jésus le docteur va salir un examen à l'obi ve to sucre mati akomi diabétique dès wana akomi diabétique o nga maman na etondresse na kila ko bela yango tie yo me nza te mwana wa ko lukandini na ka bana nga mibale te ko bien rater Bernie on dit matine nini o sepeli pozo mibale bela bivaka na bangoto o sepeli ko maman o sepeli tout faire pour se plaindre on a lié qu'avant yo no ko de au moins question va se o de ko de la yé on a trouvé ça normal moni mwana la kufate dado ya ngai mwana ko esanga mabele muto fomona matrice oyo mwana ngai yona liboso soka ka kufi ba yeba piebe Bernie okokufa o mato kita okokufa ma Bernie okinga o mo ile kina o Jenny Lopez yango welukile ba maladie ya sucre oza mwasi mabe mwasi mabokilo afinginga tomboki asali nyonso ya koya kosala et surtout ke akutaka ngai na mwana etosala discussion na ndako akuti azomela sucre mwana apesi rapport akotelaka mwana na ye ke koma yo ozolamba na retard boye mwana nga amelaka ba sucre ezaki déjà na motema na ye ele ape mwana ye kopike crise ya diabete ye nyonso wana atiaki yango na nzoto na ngai nazaki na eloko ya kosala te atikali kaka na hôpital baosani ye biso nyonso totikali wana et après mabokilo ye moko apréparé mokolo akiluka baprophète moko boye oyo ifo baya kosala prière na ndako
Merci Seigneur. Merci pour le message. Merci pour le message. Merci pour le message. Merci pour le message. Action. Maman. Maman tendresse. Zamba ya kisinga. Zamba moni. Zamba sali. Zamba mama tenga pa kwa kate. Mama yaka. Mama yaka. Mama yaka. Mama yaka. Mama. Mama tendresse. Zamba parfait ngambe. Akosa kate. Mene. Nyonso na kuku. Ngubima na posa. Mama. Zamba bina yebisa yo. Pona maladie mona na yo ya mobali. Pona diabète. Abibo ngobetisa mbongo na hôpital ya Pamba. Baada mwana na yo. Ni mtu musika te. Ita ala kata ndaku. Izaka awa. Wapi mosi nae? Wapi mosi nae? Wapi mosi nae? Wapi bisa mosi nae molimo tango zako la mosi nae. Pila. Sakola. Mon Dieu, ça ne veut pas dire. Pila. Mama za muke marufunga mama za mobali na yo. Mama motei sakola. Sakola poda diabika. Poda diabika. C'est que moi si a confessé. na ko expliquer pas na ngana nani na modelo ngana sambo mboka matadi musika mama tende côté famille te nana ko yamba ngai ina ko vanda na ndako nani na lero 4h30 na bimaki libanda ndako na tiki ndako na vandi libanda na bandi olela na leliti tongo etani okobeta porte ya nani ndoki otelema liboso oyo moi swana ndoki mbana za na hôpital alinga kufa ye mutani ngabo mai nana ko yokayo talaka mboka matadi za muke sangweke na tikali journée mbima libanda sans kolia sans kosukola même mai okendo betela nani porte ata un franc na za nango
recevoir même téléphone nazaka na lipapa na maboko liputa na lataki na mwa bodi na lataki yango nde na benga na kati ya lupango donc ba pesa tanto récupérer ata eloko bon bana ata mwana te nazomi tanga kokota na ndako sute kotala mwana ezaka bima na bima bongo libela na bima na libanda na bima libanda na bana nga na tala boyu na kota na ndako te na mona ata mwana moko na miso na bima kana ma miso kolela nsambe na sali nini mama bokilo aboyi koluka nga na ye na prophète oyo ayaki na ye na vanda libanda journée mobimba na telengani libanda ata nazo occasion ya kota na tala ta mwana eloko te nazo nzela te nalala libanda deuxième jour ekoti ndenge moko na meko balika pembeni na ndako oleka boye ndoki alingi aboma mobali ye talaka mboka bakongo kuna mosika batelemisa likambo ya kindoki elatanga na nzoto kondima te papa nasala 3 jours nalalaka libanda 3e jour natali na bi nakovanda boti wapi name kotambola ta makolo naluka parking akini 3 jours olala libanda naza na eloko ya kolia te naza na eloko ya komela te okende osenga mai peut-être omoni yango na pompe toki omeli na sachet kaka lokola moto anzela ata 50 francs oza nango te talaka mwasi bamonaka lokola mwasi boye bazofingo na nzela baloba bengano na kati ya ndako no babimiso libanda te tala mwasi wana ya ndoki nani akoyamba yo meme yo ndenge ovandi bobali mwasi wana ndoki alinga bomombali nayo mpe koye sana kuna ndoki moto akoyamba aza te seke nazalaki nayebi te soki nakoki kopesa mpasi yango na nani otali liboso ndeko te otali nsima mutu te oza yo moko kishasa etikali mosika matadi mboka bapaya nayebi mutu kuna te enakoexplike nani mutu nyonso ozoyebisa endoki oleka boye ndoki ozonga boye ndoki nasala 3 jours nalalaka libanda naza na epai na okende te mobali na yo wana azaka na hôpital wana azaka na kati hôpital ngai na bimi ndoki kotonga mutu nazoboma ye mabokilo akangi ndako na baprofete bayaki na bango na bandeko na ye bango batikali na kati ya ndako mokende hôpital nana 3 jours nalalaka libanda place akolala na bacondition ya mabe liputa meme akofinika eza te nalatika liputa moko na mwa bodi kaka nazolenga libanda bokosukola azotala yo mwasi omoniki mwasi esika saint-esprit elatinga na finalement nakosufri botila nami ekotambola makolo ata parking eza mosika oyo ya kishasa natambola ti nakoma ata na baparking nakokutana ata na moto ama natambola makolo place ngai nazalaki ti na parking nakomi na parking nzambe asalaka namoni motu moko nayebani na ye na kati ya transport azokende kishasa toyambani boni nameki koexplike ye awa nga aza un problème sérieux mpona ozokende kishasa yebisa tata mwasi na ngai atindelanga mbongo nazonga soki asali yango rapide te na kokufa kaka na balabala mpo naza na place na kokende te naza na ndeko ata telefone nabimaki kaka ndenge tele mama ayaka nano obimi libanda kaka ndenge nabimaki mpe ndenge nabima libela ti libanda nabimi mpe libela bongo ni eloko ako na nzoto eloko mosusu liputa ata ya mibale likolo nafinikaki te etango osololi na papa wana oexplike basunga yo na explike ye mpe akomi na kishasa ayebisi tata mwasi atindelenga mbongo na agence nake mpe na agence natongo nango lisusu nakei kozwa mbongo nde nafuti biye bamemanga kaka boye ti nakomi na kishasa tata mwasi ya mbinga azolela nabimi salite lokola fazer effectivement nakomaki fazer mpo nakomaki kolela libanda pendant 3 jours yo mwasi olie te omeli te susi ozosukola te elamba kaka moko na nzoto bakondition nini ozolalela ezaka fazer yango wana nasalaki na mboka mosika ndeko te nakomi bato nyonso na ndako bakama oyo yo te ngai kaka bosepela nde bomoni ngai balinga babomanga ata na mabanga to na banzete ke naza ndoki balobi no nini ngai nakomi ndoki tata mwasi ya solo d'accord pas prophète moko ya église na bango abimisi prophète aki kosakola bango ke ngai kuna naza ndoki nga moto nazoboma mwana na bango aza na kati na hôpital na pasi wana babengana nga nayeka ndenge nayeboye maboko na makolo bana batikali koni soki natikeli bana nayebi te ti omoni mpe ndenge nayeboye ya solo mobali na yo tata mwasi akamwe alobi nanu te pesanga telefone abenga mobali na yo azwi telefone abengi mobali yo tata mwasi ya ndoki ozobenganga mpo na nini nayola mwana opesanga mwana wa mwasi ya ndoki tata mwasi ya ndoki
kobenga nga te za mbala suka bombe kobenga nga lisusu ata mokolo moko te famille ya bandoki na yo na mwana na yo otindi mwana po ya koboma alobi yo nde okomi ndoki lelo mobali abengi yo ndoki yo nde olingi oboma ye ya solo afingi na ngai mpe sava komi eza te vandaka kaka motema navandaki me motema pasi bana batikali mboka mosika ngai moko koto na kisasa na mitali na bite nzambe asunga kaka koma navandi epa tata mwasi soki nayoki peut-être bacampagne ezali nakokende nazaki mana vie de prière mpenza te vie de prière mpenza ya ndenge ezalaka mwasi mpenza ya mabondeli te nazalaki nanga soki peut-être kuna campagne nakei kaka bongo mais nakota vraimen bona meme nazindama mpenza na kati église moko nazalaka kuna elo te ata nalala moka na prière elo te nazali nanga kaka bongo kaka mais jour moko nabimi naketaka camarade nanga moko na nyonso oyo oyebisi ngai c'est choquant vraiment na oyo osaleli dadi na vie na ye mobimba oke libala ofele ona portugais babengi boleya atali yango ka zero Blandine eloko ebele kosala na toza nango te ona yebisa yo toza nango te mais eloko moko kana lina lakisa yo na problème nyonso yo explique nga topesa ngo na maboko ya nzambe ye nde aza maître ya temps mpe circonstance moso na vani nayo kaka susi ya bana nanga ndi bana nanga baza bainnocente bayebi elo te nani azozwa swe na bango nayebi te esanga mpasi no nzambe kaka abatela bango Blandine naza na eloko mosusu akoyebisa yo te tozaka na motu moko oyo abatelaka c'est Jésus-Christ. Même la Bible nous dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Yende muto amema mikumba na biso. Quelque part na Bible bazo lobake, malgré otozo senga, yazo réagir te bernice, mais ako réagir. Ayebi ba pasi na yo, ayebi motima na yo ndenge zo mitungisama. Elo moka na lina yebisa yo. Vaut mieux tokutana musala nzambe mikumba oyo yebisi ngai yende moto akokitisa ngo Mishka en tout cas vraiment merci pour openunga mbongo tinite me conseil opienga yebi ke konsolinga et surtout ndo biko okutenza na moto na nzambe yebi ke nozo kimia na motema na nazaki na choite nazaki obligé kaka na ndima oyo nyonso yayebisaki ngai mpo nazwa solution ya libala na ngai amemi ngai na église na ye place asambelaka nakoti na première église tosambeli esimbi te nake kota soto église ya mibale quelque part mpe nakoti na église wana mpe nakota mabondeli nayebisi pasteur papa na ngai nauti epai boye namoni ezosimba te yango na yesu ona na pona mobali na ngai taninga babengani nga taninga basali nga na expliquer pasteur nyonso alobi na nga mama bitumba na yo po esila foka okumele pa nzambe ba problème nyonso ezoyela yo neti onyati bitameno ne sikoyo yebake solution ekozwama neti oye sikoyo kolokelonga nzambe nzambe akotika yo te ba problème na yo nyonso to pesa ngo pa nzambe apati ya lelo okozwa solution. Papa, la bande kota mabondeli, ba retraite, ba jeune de prière, ba kamutuzo ka église na zokota. Na koma mama na kati ya église wana, na kobondela, na ba makamutela na kati ya église, na koma ko sambela, mozindo apiye ko ngana kota kate mais na sala ke fort na découvrir ba prière nyonso, OK moi ça ko kozala, pona libala na ngebonga. To ezonga. Un jour na yeko vanda na bité, quand même na benga mobali yango na yokai. Ko benga na bengi ye abandi kofinga ngai ndoki ya mwasi obenga po oboma ngai d'ailleurs bosana ngai nasinazi mwasi mosusu kobenga nga so ata mokolo moko te ndoki ya kobebisa vi na ngai papa nalela neti babomi nga nalela nayebisi pasteur alobi yo kozwa solution kana bapriere soki oyiki mpiki na mabondeli nde wana yo kolonga yo bosana mobali wana bosana nyonso talela kaka nzambe
problème na yo talaka nzambe so taleli nzambe ndoko za solution yo ko benga sumba na yo te ko benga subana na yo te tika souci vanda kimia talela nzambe onenda zo mukumba na yo azo ba problème na yo nyonso ya ko pesa solution kaka na ba problème na yo so mitungisa nango na ko kota mabondeli na pasteur nanga azo encadrer na ba prière ba jeune prière azo kota nanga mayanga ya ba mama nazo kende ba prière nyonso za kolenga na kati église nazaki moto ya liboso na kota ki makasi na mozindo ko yeba nzambe pe ko bondela makasi pona nzamba asalela nga pona nga na bomoto bona koka kisute melela kimele pa nzambe ne pa kulanga na ozela solution papa eleki mbula moko mbula mibale eleki nazaka kokuba na ba prière nanga nazotela ka nzambe espoir na ngiza ka pa nzambe na bimutu te mutamukila opesa nga solution te mais nzambe na nga na yepa na yo nengi yo opesa nga solution to za solution ba problème na ngai nakenda prière nazana ba sana nzambe nakotaka mayanga ni ba mama makambo nyonso ba conseiller kana ka église nakoma même intercesseur na ka église 3 ans après na utika église nazonga na ndako namoni tata mwasi na nga azovandisa ngai o namoni bokilo na mobali abengi nga awa alobi azotuna yo oza wapi akuti mwana ala matadi aza ye moko ndenge nini parce que papa bokilo azaka tanto na matadi tanto na Kishasa tanto na matadi leo makamto eselemaki na matadi yazaki na kini leo pe nazongi ayebaki te leo yake kozonga kuna nda akuti mwana ye moko po bokilo abengi ngabi abengeli nini tokipe na biso te eleki mokonzi abengi lisusu 3 ou 4 jours après tomoni bokilo ye moko ayeti na Kishasa aye koya aye abengi tata mwasi ngai ndenge naza boye ngai nde tata ya dadi ngai moto naboti dikambala pasi oyo esali ngai natali boye ntango ngai nazalaki na ndako wana soki nazalaki ezalaki ke voyage te mwasi ya mwana ngai alingaka azala mal à l'aise te ngai soki nayaki Kishasa nayaki kozwa mwa koli moko eutaki na France epa ya mama Jackie Nzongo nde nayaki Kishasa mais nsima wana mama bokilo na ye mwasi na ngai tendance aprofite mpona kosala makambo baya kobenga mwana bato ya moke boye ndoki Berling oyo Berling Blandini mwana moko malamu oyo asengeli moto mwasi oyo akokokoka mwana ngai dadi dikambala eza kaka ye kindoki oyo bango bapakoli ye ngai moko oseya mondiale ma eboya bosotoloki to adiale bukaka wese te ngai moko nazala moto ya diabete oyo balobi diabétique epuis ya biso ezali singa ya familiale papa oyo abota ngai abelaka yango koko ya dadi abela yango ye kutu azalaki soki avandi boye banzoi bazoya mpo bazomona sucre ondire evanda na motu na ye eloko ezangaka kaka toluka mwa association na gouvernement mpo batala soki apakuli ngongo eske na famille na biso lokwa diabétique sucre ezala mingi bakoki kosala mwa eloko sucre ebimaka mais baye kozwa kolatisa yo eloko wana balatisa yo ke yo ndoki baye mpe babenga naoki pasi ntango na ye naoki pasi nakoki kolela liboso ya bokilo na ngai te ta ndenge tozala na liboto oyo kaka ndenge na ye na Kishasa wana nabalisi Dauda Misolo na Stella Ogazi Lopez azozela mpe naluka soki nani akoki kobala ye ya ngai moko mwana atelenga na boye Berling ngana papa na yo bitumba ya bana biso bakolo tokoki kokota te tendresse mauvaise femme asali eloko moko mabe nga na ye na miso ya mama ata mwasi biso nga nazalaki te nazalaki na Kishasa zwa mwa bakoli na ngai utaki epai ya filo bolakisa Jenny Lopez atindi mwa eloko na bina ya kozwa
ntango nayoki makambo wana esalinga mpasi nalobi blandi nakoki kovanda na Kinshasa te azonga ndako na ye ezala na matadi porte polele bazozela ye soki miyibi batambola bakokota bayiba mpo nayebisi mobali na ye okokanga porte oyo ti mokolo blandi nakoya akoti alali bitumba bana biso mikolo tokota te baafishe wana nayebi te soki ekenda wapi ezalaka partout na Kinshasa bitumba bana balakisi mwa policier moko asimi munduki boye mama mosusu akangi mwana na elanga bapekisaka limbisa soki okolinga natia mabolongo na ngai na se na kotia po mpona mwa éducation oyo tozwa na famille songo na peso kiti ofandi na papa nakoopesa kiti te omoni ata yo tie mabolongo na se banda na kinkolo tie mpe kifunda na mutu naza na ntina olimbisa bino te yo ozotanga komba bana na yo bapesa mbongo yanga bopesa combien ya yo otangi bana bapesa bambongo bomesana kaka boye bozwi ofele mwana kende pena ti université boye bosakanelanga mwana lokola tanga te na likambo nini en tout cas papa limbisa ngai ye na ndenga mabe te tosi topesi bino nyonso yo ofele bozwaka mwana ngo ofele azongi ofele bozwi bakoko ofele mpo na berli tour aokende pa te telema okete papa okobima okende osala esika okokende te ngai na famille na sila sava ekoki papa telema bima kende okokende pa te ngai esoba na bandako likilela badakala kaka te nakazomaka yo ofele okokende pa ta bima kende nakosopele mai papa sala kucho libana nakosopele mai bima kende kende papa yanga bobengana ke lokola mbwa yenda botami na baboti yanga nda botama bima kaka boyeti dadi natanoba nayo pesangana na bango akokende pa ite boso ata bakoko wana kani pomona nakee na sushi ya blandini nakee makolo kende papa nini papa banda ya lungwe kuna epa na ye tala makambo ndenge nyonso to ebebi mosala ebebi sante ebebi bana bakomi vraiment okondima te mama akitisa motema ozongela mobali na yo na bana na yo tata mwasi aboyi me ngai na motema nakoma kosepela ke nazongela bana na ngai nabokola bana na ngai nabokola mpe mobali na ngai me tantine aboyi nakemi mpesuke pasteur papa pa bokilo na ngai ye aye po nazongela mobali na ngai na bana nakendanga matadi me tantine azoboya paster alobi me tantine ana raison ndenge bafingaki yo basambusaki yo bazwa yo lisusu kaka boye pamba avant bobota ayaki asengi yo avant ozwa mosala yaki osenga yo okeka ya pamba ka boye ti yaki ebenga na yo ke oza ndoki lelo so ayeki ozwaka ofele so okende te baya omoi konore yo nde okende kaka pamba boye fama meme nga mpe nandimi te kokende naza mpo tata mwasi evanda kaka mobali ayeki konore yo papa bokilo abondelaki ndenge nyonso famille eboyaki voir même pasteur na nga aboyaki pa bokilo azongaki e pa bokilo azongi esali ata ba 2 semaines tomonaka na porte kokoko tofungola boye papa abana na ngai ngai yo to nini mama okasa kinini tokunda berli okasa tokunda berli pa dadi ngala pesi yo berli ya nyongo botindelinga mwana na ngai ebembe to nini pa dadi oza mutema mabe makasi natunoko papa soko kodecevoir ngai pa dadi oni na mabeni na sala ko papa kondima kopesa mwana ngana nyongo nalobaka bapesaka mwasi na nyongo te elamba na sapatu malamu modele ozongisela mwana na zipembo eloko yango mpe te mwana ngo azaka berle azoleka na baba bibali nyonso bazolula papa osisenga mwana kitoko banda na klase ti oke kobotisa mwana mpe mwana ngai ekozonga maboko pamba mwana kitoko nyonso esila lelo yoki nini
Kiazongi moi kito. Oye le sous ne papa. Na défi sous pour la deuxième fois. Attends moi aussi. Nezonga na mosi kama. Nezonga na matadi. Pada jozanga mawa. Pada jozanga mawa zala ndoko miyeba kate. O miyeba kate ko za kandoki. Oya ko zongela mwana yanga lisusu. Berlio yangai. Berlio ni ozo texama misuna na kufi. Ramosi. Nalinga mbali na ngai. Ozala ndoki Berli. Makambo na kota te bandoki bonyesa na kindoki bobomanga te. Limbisanga. Limbisanga. Sina limbisanga na mpimba na ngai. Yoki tobengi pasteur, t'expliquer pasteur. Pasteur parle bi bon, les choses au bon délivrement peu mon bal n'état comme les astuces à monter. Maman. Naibisaki eloko moko ke moni nsambe oyo tosambelaka azali nsambe ya baoyo bakufa te ya baoyo baza envi natalisaki oyo na parti moko na kati na bible elobi boye na Josué 5 1 à 5 elobi parti moko ezolobaki je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. natalisaki oyo nayebisi yo ke makamaloba wana zwa yango ya yo maman. Au monde lelo. Amen. Amen. Comprendre maman langai. Donc et ça linga bien makasi au monde yemo kwa zongi na makolo na yo. Maman na biso ko bitumba oyo. Eza bitumba oyo teke tokobunda yango na makofi boye na bomoto eza makamu ya nzambe. Libala na yo ezalaki déjà nzamba zalaki kolakisa babi. Ce qui est révélé c'est pour nous. Amen. Mais ce qui est caché ça pour na nzambe wana. Au monde lelo ayoko zonga na se ya mabolongo na yemo kwa longwe kuna na matadi. Ti awa na Kinshasa mama na ngai. Nengo nakosenga yo okozwela ngai frère Dadi okoya na ye tokosala prière Nzambe asala quelque chose pour na ye kozala makambo belé Nzambe faut aloba parce que ça témoignage kati na Bible ezala bayekoli batunaki Nzambe mutu moko azalaki aveugle babi pourquoi ezali aza aveugle boy ezali po ba parents ne basalaki lisumu lobi no eza po mokano ya Nzambe pe bikamo na mimonisa makati Nzambe ye moko ayebaki nyonso tu oyo oleka betape nyonso tu ya kubitumba nyonso tu titi tokoma na tango oyo mama na ngai omoni papa Dadi donc yo zalaki porte bonheur ya frère Dadi. Amen papa. Na yango mama na ngai. Na on a besoin vraiment oya na frère Dadi awa tout ça la prière avant bozonga bo rejoindre bana bino na matadi na ça la prière et makasi Nzambe asala quelque chose ici. Amen papa Nzambe na pambola papa. C'est bon ma sœur kanga misto bondela. Nzambe na nguya. Papa yo sali Nzambe oyo sala kapona bana Seigneur. Nzambe yo la musaka meba oyo bakufi. Oh Nzambe tala lelo yo oyo esalami pona mwana na yo Nzambe na ngai. Papa mokano na yo toujours. Mokano na yo toujours sala makati na bomo na yo. Kombo na yo kumba malibé na libela Nzambe. Papa nyoso tu eleka malamu par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen pasteur. Pesa bino nzela bokende. À partir kuna pe tokobenga ba église weza kuna église na biso msezaka na matadi e banda kwa encadrer bino na ba prière pour boyeba ndenge kotambola malamu parce que sans Nzambe bokoyeba kotambola malamu te. Pasteur aye koya basambeleli biso balukeli biso mwa quelque chose mwa mbongo moko ndambo na mwa biloko ndambo tofuti transport tozongi matadi église na biso mosusu ezalaka na matadi kuna nde epai tokomaki kosambela tokomaki kokendolandaka bapriere kuna ngai na mobali na ngai na bana na biso bana nakuti bango na eta ya mabe eta nakutaki bana vraiment pasi makasi e mama ya bana soki azali
ata akolia eza te mais présence ya mama bana bazongisaka nzoto tobandi okende baprière tokende baprière ti moko moko tovandika boye frère moko tosambelaka na ye alobi nayoki ke bazoza bato na mosala société moko eza place te bazoluka bato batangi na niveau ya licence intéressé mpe mobali na nga nalobi na ye bon ozolana courage lata mwa bien okende na place bazoloba wana lere mpe akei asali test bandimi mpe baengage ye mbala moko abandi osala so mosala vraiment lere asali mosala première fois deuxième fois bafuti ye en tout cas mobali na nga asalaki nyonso aya ntina famille na ngai ahonore nga apesi nyonso basengaki na ndako na libala bafamille na nga nde tokozonga suka matadi na bana biso tovandi na biso na matadi kaka na mosala mpe tozalaki bien vie na biso échanger tozongi vraiment na harmonie ndenge libala na biso ezalaki na bana tozongi bien labaki sikutu mwana mine kaka parti ya matadi baye kotinda biso na Kinshasa na minute toza na kine nayeko basa mwana su 5 mwana tokomi sikoyo na bana 5 tovandi sikoyo biso nyonso na Kinshasa papa azosala place ya bien nga moko mpe sikoyo navandi na pemi naza na kimia na bana na nga bazotanga bakomi déjà bagrande fille baoyo mpe bazokola bagarçon sino te tozotambola malamu na mobali na nga makambo to eleki kati na kimia yango moi nabengaki bino na explike yo mpo na vie ya mwasi na explike o vie na nga surtout mpe na te ya bandeko ya basi oyo baza na kati ya mabala oyo bazobundisama na kati ya mabala libala babundisaka yango kaka ndeko na nga mwasi ezala yo mpe ndeko ya mobali yebake libala babundisaka yango so bamoni ke mwasi wana aza lipambole epa na yo bakokotisa bitumba epa mwasi mpo mwasi akende bazomaya ya koelimine vi na yo mpo soki mwasi azali malamu yebake mwasi azali lokola porte oyo ekangaka mabe ekoyela kote ya mobali ndenge moko mpe na mwasi mpe soki mobali aza malamu yebake mobali mpe aza lokola porte oyo ekangaka mpona bitumba oyelaka mwasi seke libala babundisaka yango kaka yo ndeko ya mwasi azalaka show soki monika likambo yo na mobali no boswani to likambo eyeli yo na famille ya mobali na yo okangi bisaka okei osiliki ozwi badécision esila te mama libala babundisaka yango kaka nga na teyaka bandeko na biso ya basi mobali akoza ne mobali moko ya mobulu kote mosusu oyebi te nini etindikaki asala bongo peut-être famille na ye nde esalaka ye azalaka na mwasi na vie na ye te mais yo mwasi oyebi nzambe te okobima na okaa bongo mpe otiki mobali kaka na nzela atikali mpe kokufa to atikali kozwa likama to yo kuna okei ozwi mpe likama mwasi fo ozala na patience na vie lelo patience na ngai yango nde efuti nga malamu lelo awa bosi epa na nga navandi na ndako na nga na bana na nga na mobali na ngai mobali na nga ke mosala soki azalaki na ngai nalakisa bino ye navandi na bana naza lese mpo na nini patience na ngai mpe koyeba nzambe efuti nga nyonso toyelaki nga na makasi nakimelaki epa nzambe nazwaki baproblème na nga nyonso napesaki yango epa nzambe napesaki nzambe yo nde solution na nga yo nde moto akopesa nga kimia oyo mokili ebe na kopesa te mais yo mama place ozali ozolanda nga yo ndeko ya mwasi ezala yo ndeko papa na libala na yo eske kimia ezali soki kimia ezangi kende koluka elongi na nzambe ndeko na solution ezalaka kota na kati église kuta na basali na nzambe explike bango problème na yo koexplike moto ya libanda te koexplike mpe moto ya mokili te mpo akopesa solution te solution ya motu nyonso na sama oyo ezalaka nzambe soki elekelo ezala ya modele nini yo mibwaka na makolo na Yesu yende aza solution pour na ba problème na biso. Merci maman. Balobi, la parole de Dieu nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et abaki sous que on peut hériter de ses parents de grandes richesses, mais une femme vertueuse c'est un don de l'Éternel. C'est-à-dire moi sur bomoni maman avant de nanga azaki bénédiction bonheur ya mobali na ye, mais diable alengaki alongola bonheur wana ayekucha eloko mabeli kola mama, mais parce que maman a côté qui na vie à prière ne bomoni lelo toye na ndako na une très belle maison, on est bien très à l'aise na lupango ya propre parce que la maman côté qui na le sambo pour ceux qui peut maman côté na le sambo te to ngai to mona même pe que vie na bango ngeza la o isa lelo te, mais c'est grâce à la prière problème mignon so ça on a vie confie-toi à l'Éternel, ce n'est que chez Dieu qu'il y a la solution. Nzambe kana pesa biso la solution na ba problème so za la on a problème libala on a problème ya quoi que ce soit
bien aimé c'est confier qu'à Panzambe kota na muzindo prière ne romona na présence romona puissance ya Nzambe katia vinayo. Merci vraiment maman na ton pesibiso et merci pe na bandeko botao botana likali solo bolandi yango donc pour partager mission parce que ça émission moko est tellement fort et ça ba témoignage moko ya makasi expérience moko ya makasi oyo ko sunga pe ndeko musu juste ka so partager au sali déjà belé pour na kolo to pesi merci na équipe et soutenir émission yo merci na partenaire nos ba jouer merci na Scapel Kanolo Asimba qui réalisation émission par où ça yo caméraman assuré au tozana bango toujours merci na facile à garer la sucre poupée Barbie la métallique maman bonheur puis merci na ambassadeur et mon singa na nyonso bozo sala pona ko soutenir que la voix du peuple et que ndeli bosoto bosanité maxi bien-être nenge tozara na miel na ndako nenge maxi bien-être ezarwana to consommer ngo eza supplément nutritif o sengé na biso to consommer ngo tous les jours à tout moment pour que la santé na biso ezara toujours bien muta oti na convalescence mutoza toza maladité o tu ko lia mela maxi bien-être et ko soutenir au peso bo pikiliki bo bokundu bo njoto bayo merci tozo zela suyo de ko talanga yaka kubeta biso témoignage à vinayo pour que esunga bandeko oyo ba rota l'émission merci tout le monde ani prochainement na ba numéro na biso ya sika merci Maxi bien-être bato même papa 80 ans soki azomelango azoki na age ya 25 ans oui soki omeli maxi bien-être soki ekuti maladi na nzoto na maxi bien-être ekosoigne yo o mokongo pasi o fatigue abu obia kaka nzoto kolongono ezali produit oyo eza komelama mpo na bato oyo nzoto eza faible maxi bien-être akopesa yo force ya bopikiliki ya bopika pene alors soko meli maxi bien-être yango nomoni ngai nazobenda mutuka na minu na bende bale na minu na bende tre na minu peti simoki na yamba avion na minu peto ya congolais na